Bonsoir la famille de Kelly Joyce TV. Ça n'est pas ya R bokolanda biso na banda kuna bina. En tout cas, vous m'avez pesi bino ba merci belé. Na bino bat o déjà pour s'abonner na chaîne ya Kelly Joyce TV. Nzamba pambola bino na bino bat bozo landa biso bozo aimer ma vidéo bozo partager. Tika ete nzamba lola apambola bino akanisa bino na nyoso oyo bozo sala na kati ya chaîne ya Kelly Joyce TV. Balobi bozala kawana pona biso pito zala kawana pona bino. En tout cas, vraiment lelo na yo sala moi vidéo ya muke kaka. Kolobela moi lisolo oyo mama na biso vraiment apesi biso na pokwa ya lelo po biso toza déjà pourquoi vraiment moi lisolo o ba pesi biso kaka na ngonga oyo vraiment yango na bi pourquoi pas na sala vidéo comme ça to solo la makambo ya kimotema mabe oyo kongola komi na ngoto zoyeba te ata kutu sata ye moka zotala bi nga na za boete ngai na sala ki boete mais ndenge ni ba kongola ba komi motema mabe koleka na mokili ya bato ya Nzambe. En tout cas vraiment linga moninga na yo linga ndeko na yo ponza mapambola yo. Ozomona ke batu mususu oza na poto mais ozo vivre kalo oza na Afrique. Batu mususu oza na poto mais makanisi na yo zala kalo kwa mutu moko aza na Congo. Batu mususu oza na poto mais vie na yo ebongaka te, vie na yo ebonga te otikalaka place moko pona ni ki motema mabe eleki. Ata Bible ezoloba to sepela na ba o bazo sepela. To lela na ba o bazo lela. Pourquoi biso ba kongole to komi soki moninga azo sepela biso to komi ki motema mabe. Soki moninga azo sepela yo lingite. Soki moninga azo sepela epa na yo donc ezakaka ozana en moko boy omola kaka ki moninga ayo kaka pasi moninga azala ka soki ndenge nini moninga asala soki nini. Vraiment congolais akomi motema mabe moko bandeko. Vraiment to ebite soki to loba nini. To ebite soki eza nini. To ebite soki to sala nini yango Nzambe moka zo pambola biso mais to zo pambola makaka te nga kutu te batu mususu bozo pambola ka bozo pambola mate Nzambe zo pambola mais bozo pambola mate ba vie na bino ezo kende pa moko te ezo baluka ka na sima wana Nzambe zo pambola lolo ezo fonga mezo kitisa mapamboli mais okopamba mandenge nini soki ki motema mabe eleki yo okopamba mandenge ni soki olingi moninga na yo te oaza pembeni okopambola mandenge ni soki ozosepela na bozu ya moninga na yo te oaza pembeni ya yo okozwa yango ndenge nini vraiment bandeko to changer ki motema mabe ekomema yo esika moko te ozotia ki motema mabe na place yo ozwa lipamboli na yo Nzambe azokanga ngo ozotia ki motema mabe na place Nzambe apambola yo Nzambe azopambola batu mususu yango ozomona ke batu mususu bazopambola mabatu mususu bazokende liboto batu mususu bazokende liboso batu mususu Nzambe azopambola bango na makambo ebele mais yo oza kaka wana opambola makate otikala esika moko eza vraiment pasi eza pasi Mama na biso abengi biso aza na Londres alobi yaya Kelly betelanga na mwa lisolo oyo vraiment ezosala nga pasi kotala meilleur ami nanga bandeko encore biso pe ba oyo tolinga ba camarades yawa baloba meilleur ami ezaka Nzambe mais biso tokoma oyo ndeko nanga kosala nga mabete oyo donc mwana mama na ngai oyo eliye te bandeko nanga eliye te po soki likambo eyeli yo akosundola yo soki likambo eyeli yo yuda kuta azaki ndeko nani ya Yesu te bongo na mutu atekaka Yesu yuda te donc makambo déjà ese banda déjà na Bible yuda ye moko ateki ndeko na ye ateki Yesu bongo sikoyo oyo meilleur ami nanga oyo camarade nanga eliye ni nanga ba musu bakoma mobali na biso tokabolaka mibali mobali na biso mobali na bino abalaka futela o dot est-ce que futela camarade na o dot ozobota na ye est-ce que azobota na camarade na yo siko mobali na biso bongo soki mutu anaza na endoki osala na butu pa komisi mobali na ye mobali na biso biso kaka boye mobali na biso mukolo pe oyo kokoma ke mobali na yo ke kolinga camarade na yo komona na opasi te po mobali na bino ndeko yo betelanga lisolo aza na Londres to tanga kombo te abeteli biso lisolo alobi betelanga lisolo o vraiment naza awa na suki nayebi ke mususu bakobona okenda nga prison mususu na osala soki nini soki bakosala nga nini nayebi te mais betelanga ka lisolo o po esalinga pasi mokili mobimba yebake tozofanda na bato oyo baza balingi biso te donc yo ozofanda na mutu okanisi mutu wana alingi yo mais mutu wana alingi yo te nzoka te nemi na yo ezaka ye oyo obengaka meilleur ami oyo obengaka mwana mama nanga oyo obengaka mwana papa nanga eliye ndeko na biso azalaki na 4 chambres salon na Londres kuna
et yo sala que tellement za na moi bana ebele ba pesa 4 chambres salon ndako na vraiment ya se ya bien eza na garden makamnyo surtout vraiment kitoko 4 chambres salon abina fana na 4 chambres salon et yo sala que na komaki ke na tellement na sala na kanga suki na ndako na habité na sala chambre moko bana pe lokola ba msusu bakoli na bango ba msusu pe basi babimi na bango comme ça ba o batikali bana msusu batikali baba na kokabola ba chambre wana etikali bis ngai na sala kananga suki na kati ya chambre moko donc ndeko na biso ya mwasi akanga suki na ndako afungola salon te e yo sala ke na mboka ope aklema single mother bandeko loko zo boma biso yango wana single mother aklema single mother ki azaka na mbali te mais azana mbali bazana na mbali ndako moko na bana eyo sala ke ayo yebisa bana ngana ngina sala chambre moko na bana kusala suki lokola na kanga suki chambre moko na komisa yango ya lokola salon na kanga suki chambre ba chambre wana msusu bino bosa nini boka bola bala pe baboya te bandima ndeko na biso azwa chambre lokola azaki na 4 chambres salon azwi 3 chambres eza ya bango o bazoka bola chambre moko akomisi yango lokola salon na ye asalaka basuki kuna ba perruque ba nini ba chapeau ka ndenge ezalaka mais camarade na ye azana camarade na ye moko donc bayebani ba secret nyonso tout yango ndeko yo mwana mwasi yo o mwasi ya libala yo soki nani ba secret na yo ya ndako nyonso oyebisa ba camarade na yo eza makamsu okoki koloba oui toza batu msu na kozala nazana besoin ya nini boye nazana besoin msusu mutapesa nga conseil nazana besoin msusu ya boye mais eza teke likamno nyonso ya libala il faut kobetela camarade na yo enga mobali nanga kutasala ka boye loko boye sala mi kutu mobali nanga mutasomeli ngai saki wana monenga na lataki periki wana msu yo mo kutu mutosombi yango mais ozokosa ka mobali nanga mutasombela kiyo msu mobali yango kutu mutasombeli yo te yo moko kaka guchi wana monenga na lataki mobali nanga mutasombaki nzoka te yo moko ndeko mwasi masolo nyonso ya ndako na ya betelaka camarade na ye nyonso sauf rien nyonso abetelaka camarade na ye eyosala pe camarade pe ende banokota na motema camarade pe jalousie ebani kokota na motema abi camarade na kuta yaka na kangaka esuki ofele soki aye kuta omona ke nakangi esuki ofele na pesaka ye baperike ofele yaka na basuki na ye nakangi pe na suka soki ne okofuta na ote nayebi ke meilleur ami na nga na futisa na ngai ye suki te donc nakangaka ye suki ofele makambo nyonso ofele mais nzoka te camarade ndenge kaka yokalaki mobali na nga asali boye mobali na nga asali boye akoma kobota ene na motema siko ngai pe mwana mwasi yango abeteli biso lisolo ye pe sikoyo aklema pe singomada kaka ndenge ezalaka okleme singomada bazofutela ndako bayebi ke osalaka te mais sikoyo ye na mbongo oyo asalaka na salon normalement na loi ya mboka oyo na UK toza na loi ya mboka oyo eza ke soki osalaka ezala musala oyo eza bato mosusu basala kwanga na bandako mais soki eza okota mbongo na kwanga oteka kwanga il faut odéclarer ngo na loi ya mboka oyo donc musala nyonso oyo osalaka il faut déclarer ngo faut futa taxe soki eza ba awo soki donc soki ozwaka combien ba calculer combien ba no futa taxe mais lokola biso ba congolais ezalaka mutu moko asala kwanga ateka ne kwanga a déclarer na ye teka kwanga mais ozwaka mbongo soki bakangi yo mabe o kanga suki na ndaku eza mabe te eza malamu mais faut déclarer ngo soki bakangi yo ke okanga suki na ndaku ozwaka mbongo yo kuna o déclarer ke osalaka te oza singo mata bazofutela o bolimbisi yo kuna o déclarer ke oza singo mada osalaka te bango baofuta yo mbongo ya kisingo mada ne to bengaka en plus bazofutela ndako makambo nyonso tu mais yo koto yo osalaka na yo suki osalaka bakwanga osalaka ntaba osalaka nini mais soko déclarer ngo te ozala na problème donc maman na biso siko tellement siko ye a déclarer za na esingo mada bafutelaka ndako bafutelaka mbongo bafutaka mbongo bana makambo nyonso tu bayebi te ke akanga suki ke afongola chambre moko boye na donc chambre moko na ndako na ye ekomaki ezala kwa business asalaka business ya kobatama donc asalaka musala ya kobatama oyo a déclarer ngo te na nini na leta eyo sala ke mwana mwasi camarade na ye wana kimtema mabe ene pe bani kobota soka eka otuna yo no sala boye no kanga suki na ndako boye ozwaka combien bima combien na semaine donc na semaine ozwaka combien bima combien boye camarade na ye pe tellement ebika ke meilleur ami eliye donc ye pe akomi kobetela masolo kokanga suki vraiment eza mwa mbongo ebeli nga moko pe na bando kokanga suki tellement na kanga suki te po batan ekoma mobulu vraiment suki na mboka oyo surtout soko ozozwa ba Nigeria ba Ghanéen ba
ba Jamaïcain omona ke suki vraiment efutaka po ba Congolais mususu mususu ezaka soki po ngapi na bana okanga soki na ndako soki mutu aye omona kaka na place osengi 30 azoka 25 azoka 30 zoka 20 lokola aza ndeko na yo osani ozwa mais bikolo ba discuter te opesi prime mbala moko asali suki. Donc dernièrement on a kangaka suki ezaka na fête ya suki 2014 boye nazalaka na batu na bani mana 19h ti 3h mobile na ngaka uti musala ye alembi mais nazala mulongo batu bana ndako na ko silisa te. Suki ezala mbongo na mboka osongo sala na kwa encourager yo sala mais sala ngona ndenge ya malamu. Ndeko na biso pe ya mwasi asala na suki ndenge zala kaka camarade na ye yo zwaka combien abani ko bisa kamana yo na zwaka boye eza pe na mbongo ya bien soki olingi pe na lakisa yo na ko lakisa yo eza problème te. Camarade siko kimutema mabe na ya komaki nango déjà ake ko funda ndeko na biso na cancer ke aza boye na ye boye akanga suki na ndaku boye ndenge zala kaka afundi camarade na ye bandeko ndeko na nga vraiment zolo bazolela bina na pasi na mutema. Kasi lipe ndenge zala kaka bani ko sala pe banquette na bango bayeba ke likama ngo soki eza ya solo bien eza ya lokuta babandi pe ko landela bayeba ke est-ce que eza ya solo po ndeko na biso ya mwasi a déclarer ke asalaka te mais na mboka oyo lokolo zo sala bongo zo déjà mbongo zo lakisa ke o salaka mais faut déclarer pourquoi déclarer yango te et o salaka ndeko na biso ya mwasi afanda pe kaka boya monika babeti ndako kokoko ndenge zala ke o fongola ndako ayena ndako baba fongola ndako bayebwe o toye ko cheke lo moko bona kata ndako ya menga na bengi bino te bo cheke babite eza droit photo kota to cheke aye pa mona na ye normal bango pe bakoti ba cheke nzoka te bakota ba cheke boye ba chambre banini bakangaka déjà ba photo na chambre wana oyo ye asala kasuki ba moni basuki eza ba biloka basuki ba mitu ya batu ya banini pe ba poser pe ba question une chambre o boende ya habité eza ba suki nanga ba periki nanga na chaka kuna donc na bomba bilo nanga ya suki na chambre wana donc ya yeba kite déjà ke ba funda ki ba yaki kaka po ba ya ko cheke yepe eleki nango pe ndenge zalaka ke l'équipe ye pa moni ne normal et o sala ke cancel ayo komela lettre ayo komela lettre ba tineli lettre ba lobike soki ozana musala oyo osalaka il faut o déclarer o yebisa biso ke osalaka po biso to mona ke tozo futela ondaku tozo futela obana to futa makamnya surtout mais to yebite soko osalaka obi osalaka te soki osalaka oyebi ko ozana musala moko osalaka ta na ndaku bien quelque part bien oza self employed bien oza employed yebisa biso to yeba ndeko na biso pa mwasi ayo benga banga le bitenga sala te nazana bana mike mo na sala pe zate naza pe self employed te après l'équipe eleki amonika na ndako boye kokoko nini boye ayo fungola boye na ba police ba ya penza na ndako police ye na ndako ba kote na ndako ba cheke bayo mona ke asala ka suki na ndako azwaka mbongo pona suki wana donc a déclarer yango te ye a déclarer kaza singo mada ye azo sala musala a déclarer musala wana te donc ba moni ke aza self employed mais azo nini te azozwa mbongo me a déclarer musala wana te eza ba moni yango a osala fraud donc na mboka o ba bengi yango fraud ndenge moka lo ba bengi yango fraud azoyiba mundele azosala na kata ndako azozwa mbongo eza azozwa mbongo mais a déclarer yango te ba bengi yango fraud yango alobike ekomaki donc ekomaki na point moko ezaki bayotindela yeke boye fo afuta monta moko bachele donc azongisa ba mbongo nyonso oyo bafuta ye na kati balandeli eyo sala ki azaki susu neloka koloba te ayo kondima azaki su neloka ya konini te ayo ndima ke asala yango ayo ndima ke asala yango yo senga ke bake cote bakendaki cote donc esali ke akende ye moko ndenge alobi donc bazolandela nanu makambo esili te mais aza na pasi yango abeti lisolo eyosala ke tellement sikoyo azalaki na 4 chambre moko wana oyo asalaki yango lokola chambre moko yokanga basuki lokola chambre ya business kwa nde bango babengi yango bayosala ke cancel eyobimisa ye na ndako balobi na ye ke na ndenge tomoneli ke biso topesa 4 chambre mpo na bana mais na 4 chambre wana yo osali nini ozwi chambre moko okomisi yango ya business na yo engelakisa ke chambre wana olingi kosalela yango te eza po osalelaka business ozaka na besoin ya 3 chambre salon po 4 chambre tomoni ke ozosala nango eloko te bapesi ye condition afuta
mbongo donc afutelaka chambre wana azana 3 chambre na 4 chambre na ndaku mais ko 3 chambre wana lokola basalela yango balalaka problème ezate mais chambre wana lokola comme ça chambre ya business ya salaka basuki kuna aba na kufutela sikoyo chambre wana tellement ce ya boya ki kufutela chambre wana sali nini ke babimise na ndaku ya babimise na ndaku azaki na choite ake kosuka ake koluka ndaku ya nini ya privé ayo kota ndaka privé donc la nuit on a cancel ba ebise ke bakoyi kopesa ndako ya 3 chambre mbaza bandako te bandako ezate siko lokola bandako ezata sai nini ake oluka ndako ya privé siko ndenga akoti na ndako ya privé wana eske bakopesa ye ndako ya cancel lisusu eske bakolinga lisusu kopesa ye ndako lisusu oyo eza ya munene lokola oyo azalaki nango en plus ndako ya privé na Londres balobi bakofutela ye lisusu ndako te po oyo asali eza fraud ndenge nini yo kangaka suki na ndako o deklara yango te en plus chambre okomisa yango business chambre ya business bato baya kokanga suki ozwaka mbongo yo deklara ke osalaka te mais osalaka bango babengi yango fraud babimisi ye babotoli ndako atikali kaka boye bafutela esu ndako te akomi kutu kozongisa bambongo oyo bafutela ye donc bakalkile bambongo oyo bafutela ye abana kofuta yango sikoyo na mois chaque mois anga lobi betelanga lisolo oyo vraiment bakamarade baza bato mabe tolobi te ke bakamarade nyonso mais majorité bato bakomi mitema mabe moko na poto tozo comprendre te soki eza eloko nini poto ekomi ezalaki boye te mais poto ekomi mitema mabe ata kutu na poto te ata bato baza na Afrique na Congo bakomi mitema mabe koleka omona kaka moto abomi moninga kundi eka sur place ye pa azolala wana mais ezosala eswamo te moto atieli moninga poison azomona mpe ndenge moto azokufa mais ezosala eswamo te moto asali boye asali moninga boye abwakeli moninga mbaso azomona ndenge lokolo ezopola azoloba eloko te afani mpe kimia loko asalaki eloko te ezolobela bato eloko te bandeko tochange ki motema mabe ekomema biso espai moko te ezolobela bato eloko te donc motema mabe ekomi lokola eloko moko toyebi te soki tobenga yango nini ndeko mwasi soki oza na besoin ya kosala suki sala suki soki oza na besoin soki ya nini soki moninga o moninga asali boye sepela na lipambola moninga mpo lobilobi nzambe apambola yo kotya motema mabe te mpo soki otye motema mabe nzambe apambola jamais ekosepela na lipambola moninga ye azozwa mbongo boye nga mpe sukasuka soki nga mpe na mina kreye eloko na nga na ozwa mpe mbongo boye na ozwa po oyo azozwa yo mpo oza na bakapasité nyonso tu oyo nzambe apesi na kati ya ndoto mpo ozwa mpe mbongo lokola ye ubi ozwa mbongo koleka ye pourkui ki motema mabe moninga omoni moninga asali mwa afongoli mwa salon moko boye moninga afongoli shop moninga afongoli maison moko boye yo motema evimbi ye kaka mpo na nini ye azobunda mpo asala oyo aye yo ozosala eloko nini moninga asombi lopango yo komiki motema mabe ye asombi lopango nde nini nga na nasombi lopango te eske mbongo na yo eza mbongo na ye place kote ya bana kokende koluka azobunda mpo azwa mbongo wana yo eloko nini osali mpo bunda mpo ozwa mbongo osomba mpe lopango na yo mosu moninga alamukaka ntongo asalaka ntongo butu alalaka na ndako te kosalaka mpo azobongisa avenir na ye mais yo bapongi bando banda ntongo ti mpo kolala kosalaka eloko te ozozelaka leta futa mbongo aleta ofuta combien na moto azosala na yo moto ozosala te bozala ndenge moko te oyo ozozela mosu après 2 semaines bape soki sala soki combien mais ye siko azozela na mois mosu bafuta ye ba 1000 na ndambo siko eske yo moto ozwaka soki ba 100 combien na 2 semaines na moto azozwa ba 1000 ba 1500 na mois boza ndenge moko te bosala pe makambo moko te bo ye azozwa koleka yo soki oza mayele okoki no mpe kosala mpo ebele mpe bazaka bazwi mbongo ebele me asali nango eloko te mosusu mpe azwi mbongo moke me eloko oyo osala nango oyo ondima te me ozala mpe mayele me so oza mayele te yango bandeko toluka tosala mpo efacilite biso na batashe mosusu mpo lokwa moto asalaka ozala bana ntongo ti pokwa aza na temps ya kosola pena na telefone te aza na temps ya kotonga bato te aza na temps ya kosala baninga mabe te aza na temps vraiment ya bamakambo mike ya buzoba te mais moto asalaka te oza bana ntongo ti poko donc soki ofandi na ndako lembi obandi koluka telefone nabenga nani mpo naloba komwa nani nabenga nani mpo nabeta lisolo nani nabenga nani mpo nasala boye mosu ndeko na biso mpe akendaki kofunda mpo nini afandaka nde na ndako trop donc aza na eloko akosala te amoni nasala nini ale atomboli kaka telefone abandi mbala moko kofunda
to comme si muninga na niveau ya l'état na mboka oyo donc kombo de GC baby mama na biso kombo baby ye kutu ndenga za bongo ko lokola ba chef na liste ya fraud donc fraud kutu fraud na mboko oyo komo ne ke na uzana liste ya fraud oyiba mundelo ozoyiba l'état na mboko oyo kombo na ona na liste ya bato ba yibaka ozoyiba siko l'état tala siko niveau to luka to salaka luke loko moko boye créer loko moko boye banda ko créer misali za nango ebele ya ba 2 heures ya ba 3 heures ya ba 4 heures to zelaka te mundela futaka biso mbongo ngo ba futaka biso combien mbongo ngo zwaka combien ki mutema mabezo bota pona bongo zomona ki muninga zozo ebele ko lekanga ngana zwaka mbongo muke ngana zo sala te ya zo sala yo zo sala te za normal ndeko nanga wane bota ki mutema mabete no ya sombi donc eloko pesa pe complexe donc yo lingo zalaka lokola ye zala na onzamba pesio o nzamba pesio sepela na bozwi na yo sepela na eloko nzamba pesio sepela na oza nango kotala ya muninga te tala ya yo ezalaka bien omoni muninga sali boy ngana ko luka ndeni pona sala pe boy ezala teke ya asombi la sapatu moko boy za cher nga pe fona ke no luka kana somba oya atoza na mbongo te okomi ko ke no defa obani ko defa po ke no somba ka eloko muninga za nango alo kotisi banyo mi kotisi banyo emsu ya sombaki oyebi pende nga sombela kite emsu bakabela ki yo yebi te me yo ke kokota banyongo posa nini oke no kusomba ka eloko lokola ye omuninga zana mobali boye nga pe fona lukaka mobali pona kokana naye oke no konyata bisika banyata kate oluo kipe no nyati penza ko bi nini etinda kinga complex bilanda landa te muninga ke kozwaze menga pe na zwaze mina bota oya kobota msusu mwana batafana ke panzambe kuna oke koluka mbango yo kobota zokoka kutu kozwa isusu suya na ete zela eloko na ngonga nango eloko na eloko ezaka na ta nango ta ekopesa mela yo ekokokisama nango oya nzamba te umeli ndeni suka ekokisama kaka tika bango bazwa lelo babota lelo lobi nzamba kopeso ya yo na ototala couple moko couple on a basali 7 ans ya mariage bafingi batongi basali nyonso tout famille kute komeye ke mwasa mela suma ete na potwe mwasa mela ma ete bafinga na ndenge nyonso tout mais 7 ans ya mariage bayozwa donc basali zembaza pe ba youtubers na landi video na bango 7 ans ya mariage bayozwa mwasa yozwa zem nde baba ne obeta lisolo na bango na bane kutu kolanda bango na tongo ngabi eloko na eloko ezala na ngonga nango kotala te muninga azobota nga pe nakende kobote muninga alobaka mbonga bana nga pe msu yeba ofute mbonga bana yo baofuto te bato babota liboso bafuta mbonga bana lelo ekoma différent boti bana mibale yango wana esili oyo etikali yo moko bundana bafuta su bana nde baba nofuta liboso te oboti bana mibale esili oyo balandi wana yo moko bundana ndenge nini okokipe bango ndela za esu zoba te mundela za esu bokomonela mundele ne bato bana komonela liboso te mundela si azwi mayela si azwi je ayebi pourquoi bato bazolingaka babotaka comme ça bana bazolanda na moyena sala eza te po bana baza mikie sikoyo soko oboti ozolandisa bana olandisi bana moyena sala eza te oboti bana 5 6 7 8 moyen osala eza te bafutaka mibale bongo bana batikali okipe bango ndeni kana bamwa bambonga mike bapesaka bino wana buzobaya yo moko vraiment lisolo oyo ete ya yo ndeko nanga ete yanga totikaki motema mabe totika mabe ndeko pe oyo osalaka business soko ozwaka combien oza pe na ntina ya oyebisa bato te nga nazwaka boye na mosala na osala surtout mosala ozaki odeklare yango te ndeko nanga tala ndeko na biso kota komi babotoli ye ndako aza esu na droit ya kozwa esu ndako akansi te na minute oyo aza na ndako ya privé na minute oyo bakalkule mbongo nyonso oyo bafutela ya ndako ifo azongisa ndamu na mwa na minute oyo donc makambo ekomi compliqué bino pe bato bosalaka bongo soki boko déclarer bino soki boko déclarer te mais yeba ko bomba secret ya ndako na yo bomba secret ya mosala na yo bomba secret ya mbongo na yo bomba secret ya libala na yo bomba secret ya bana na yo
oza na besoin ya koyebisa mutu te oza pas obligé te mutu akoki kotuna yo oboyi na yo mpe koloba eza problème te po niveau motema mabe ekomeli na mboka oyo niveau motema mabe ekoteli bato niveau bato bakomi nango toyebi te soki eza nini na sata ye moko kuta akomi kokamwa sata fongoli monoko ya bino azokamwa niveau boki motema mabe bato bakomi nango eza pasi yekola kobomba mutu nyonso aza mutu akobetela lisolo te meilleur nyonso soki meilleur ami mutu nyonso akozalaka meilleur ami na yo te mutu nyonso mpe akozalaka mutu akozala peme na yo te mpo biso tolingaka kaka mwasi ya libala ozala mwasi ya libala ozala nefe ozalaka na bakamarade te zala no na bakamarade nyonso tutoko ozala na bango donc yo olingaka kaka bayeba yo bisika nyonso ozaka bayeba batanga komona ye kutu boye te mo mpo bungi mpe bato bayoka yo mpe lisu te donc ofandika na kwen na yo bato bazoyeba te eloko nini ezolekana na vie na ye bayo sutu kaka boso osalaki deja nyonso bayo sutu kaka boso osombaki deja ndako bayo sutu kaka boso otongi mpe deja ndako etage donc bato bazoyeba lisu te eloko nini azosala oya koflashe kaka mbala moko esi esalamaki oza na besoin ya oyebisa bato te oza mpe na ntina ya oyebisa mpe bato te donc merci na baboni na nga merci na bato nyonso balingaka Kelly Joyce TV vraiment na osala video bana ndako makelele vraiment bino mo boyebi kaka bana nde bazalaka so bamoni kaka otie caméra bango mpe balingi bakota kaka na kati mais nalingi système wana te yango moni ke nazosalaka ni merci na bino nyonso bato oyo bosabone déjà na chaîne na ngai ya Kelly Joyce TV nzamba pambola bino bo continuer ko s'abonner bo continuer ko aimer ba vidéo bo continuer ko partager bo continuer ko tiela biso ba commentaire vraiment nzamba kozanga ko pambola bino te bino pe bato oyo bona bo s'abonner te ko yaka te ko tali vidéo ke yaka tala vidéo s'abonner tiela biso commentaire et ko sala biso vraiment kitoko makasi tokutana na mbala ya sima ozana besoin to beta lisolo na yo benga Kelly Joyce TV vraiment toye bakande to solo la benga Kelly Joyce numéro za wana vraiment to tchana kati ya YouTube na biso ozana besoin de contacter biso to solo na biso kitoko vraiment nzamba pambola bino to mona na mbala ya sima bye bye.